Je suis très fâché. Hein. Je suis tellement fâché. Hein. Fâché. Je suis tellement fâché. Alors, bah, mingi ba air moko. Alors, ba air moko, ba air moko, ba air moko. Beaucoup de temps, expliquer bino na kanda. Na kanda, na kanda, na ba kanda. Na kanda, na kanda. Oh, nous cause na ba bêtise we point. Bino ba journaliste ba complexé, bino ba Tamboula, je suis en direct, hein. Je suis en direct. « 221 personnes, beaucoup déjà. Parce qu'il y a des journalistes sur Internet, il y a des hypocrites. Ngale ke tuna za hypocrite, ngale ke tuna za songi ngale ke tuna za complexité, ngale ke tu na respectera muto a respectera nga, so respectanga na respecter, so respectinga tinga pe na respecter oti. Ma ba coquette na ba mama veve, ngale ke tuna yeba gite, ngale ke tuna za la gite. Donc ba coquette ba pesa na ki bilo na mama veve nga za la gite. Donc mama veve ba bengi nga po ba basi ba artiste ba ki mboka na biso, siko na respect on ba etaki na ba mama o ya biso o ba tala o ba mbele ba sala so mama minene na kati ya mboka oyo. Tant dans ce qui appelle na ngai ke tu na benga coquette na bil coquette c'est comment nazui appel ah ouais mama ve ba benga ah bon le ke tu oh na ibangi ba le kana émission olobi ndeni non le ke tu t'inquiète tika bomba le kana émission yamba no bango parce que coquette pas comme pour traiter le ke tu coquette mutu na yo pour ça la ba jira ba mbaso Kinshasa tu vois comment point bah tu as rappelé tu vas intimider ah il te boli ah sur les canaux maman c'est pas quand même point là t'as senti ma de bozo tracasser les ma casse ah là t'as né caca oh là t'as né caca bon, non, ça a duré. Bon, vous comprenez. Le loup me montre traiter un commentaire. Les que tu songi. Eh, les coquettes à moutouna yo fallo soit pas na e. Siko, na zaki acte ko benga coquette à na présente. Na za téléphone na benga les que tu coquette est na moni appel à maman va vivre. Ba ina sana bango émission. Yo lo binem. En plus bino ba journaliste bo cha songi les que tu as amone boya ki bino nyos na conférence wana. Bozalaki bino nyos ba journaliste ozaki wana. Tozaki Barezi, tozaki Ivipan, tozaki na mwana na Mike, na bato bele bazali na kati ya tozaki bele wana na kati ya conférence o ba monisa ki bilongi na bango te siko bino bovandi mupanzi nga binga na mose lokite poani nga misa za visibilité il faut na zala il faut na mona il faut na milaki sa siko liko nango bino zo sala tibia songi na bino ki songi bozolo ba makameza o eza na sens te est-ce que ça vraiment na sens est-ce que ça vraiment na sens beaucoup chilanga songi beaucoup chilanga songi na sens ni beaucoup n'importe quoi na komo na sens ni ele kecho na sali musana nga so quelqu'un dans pour ça les gars émission aller quand émission il y a pas les kecho na royamba pourquoi pas yo nga trahir coquette c'est ma sœur bino ba journaliste songi bozo kine bosa ba semblant na ba stati ulo mabenga na benga coquette na so na coquette mamu na yo ki amuntu nga na benga coquette za ndeni nango tala boina ki boy yemo coquette singa leke chose ah ba yamba bongo ta lelo nga bien ah problème te pona benga coquette pour expliquer nga classement ya makambo ngo eza ndeni parce que amuntu nga tala mo ba benga mama onani wana mado wana mama basa ba dudunga fro baba kamera na biso baba basa ba comédie pe 4 so ali comme na balo parce que ngale ke tuna boye na kanga ba minoko po et comme problème oh bino bokomi na bino ba songi ngala za hypocrite tele ke tu na za complexité tele ko bino ba journaliste ba complexité ba sentiment bo lukara ba intérêt na bino ngana mutentete na kolino bien na ko na famille pasité na kolino na bujaka bilo no sona ki mukolo ya ba délire na ngana ndenge mo na bino te o kokana ka pena ngate bino ba journaliste ba n'importe quoi ba songi ko ndo tonga nga kuna ba comédien o ben franchement na fuzo succès va pe ba comédien
Et comment ni nango sujet mukebe comédien nga c'est ba comédien ni. Nga leke tu c'est ba comédien ni. On traumatisé nga mutu nga non. Nga ba biloko komeli nga ba nga oyo komeli nga zaya mutu na ko lobate. Mais na garde ba silence ma bébé na maram nga boni boyeko. Oh je sais na ko yoke na kombo na ngai. Na ko zongisa leke tu équipe nationale. Na ko zonga leke tu parce que mutu leki nga na internet. Ngi songi ba journaliste internet, ba songi. Ba songi so ne na sala politique ba théâtre ba comédien bongo ba to ba mamana basa ba musicien to ba ba comédien. Oh elo de ba benga le gatuna sali boye bo zubi image bo tia ba chaîne na bino elakisi de bino bolingi coquette bolingi epete so bolingi fa bo tia ba chaîne na bino ta bandoki bata misala nyama ba tout fina bino nyoso journaliste o internet o bazanga o bazaka ba songi ba complexe na complexe te ngana za complexité o ko lekala te ba mingi na fingi epe na leki se ndenge azali ndenga na lekiye wenze ba is a mai. Regarde, je suis en direct. On voit catalan c'est non ba doit la nanga. On fait comment? Dani kende e ko kabiso. Kende. Bino bosa ba hypocrite na bino ba internet nga za hypocrite te nga leke chuna za ka hypocrite te na pe muta sentiment te bo revara boko mo ko anga o simba ba kisi boko mo ko anga masa na vita makelele libanda chape clean bo reva boko mo ko anga bino nyonso surtout ba garçon boluka boso mituka boluka boso bosa ba terrasse boluka bokende ba voyage boluka ba kamunyo so ko nga na reva mutu na internet ote à part équipe nationale na biso boko to matita na reva na comme na ko mutu te na internet o nga leke tu na vivara bien na zalaka bien na za complexé to ko bino ba complexé pour ko ba vina bino bokino sala ba kombo botonga ka leke tu nga ki ba vina bino o na ko yoka na kozonga leke tu équipe nationale na ça n'a rien à voir na ba problème o ezoli ka ba internet o na comment sujet de base ba ya vie abatu na comment semence ba ya vie ya batu alobelaka nga boni boyeko ekomi nango na poli na zaka teti na pe guerrier ba guerre bo sala ba internet so na muta sala guerre lo kwa na internet azati ba polémique bo sala ba internet muta sala polémique lo kwa na internet azati parce que ngana kota tina ba lia famille na kota tina famille so na mwina kokiote na kota na muto o yo peto pesa respect ngana kota ka bo yebi bebe équipe nationale ndenga kala ça dit que soki ngana koka ote kutu yo no mona eloko te na kuta e pa mutu mo oyo banga o ya lesa kayo ngani na kokende ko toucher ye po ya luka toucher nga po ningana boni boyeko nga moko leke tuna benga coquette alo coquette c'est comment ta ba benga baselinga message omoni te mama ve baza posa balika émission na yo boyebe tout ça là na benga coquette aza wana aza sincère so zo landa direct ayebi ke leke tuna benga ya fana ya mama ve na tuna ye so senga na yamba tengena yamba pe tengena tika kwa mutu na nga bongo te gloire eta mutu benga la kisi nini amour avec yo ko bino ma journaliste ba songi soki ba complexé bo yaki wana bino nyonso bozalaki wana bozibele mo bombi bilo ngami na bombelo ngite po eza musana nga ya visibilité wa mona moni na ndenge na moni parce que na fingi mutu te na tuna question na ko ya défendre be mutu na zalaka na ye siko dikamuni ba journaliste internet ba complexé ba luka ba ko mituka lokola nga buluka bosa ba terrasse lokola nga buluka bota mwa mituka lokola nga buluka bota mwa ba iPhone 12 lokola nga buluka bosa na ba Willy Musheni buluka bosa ba chibo buluka bosa ba ya kano onga na reba papa Paul Fikipo na leki bino banda lelo tina masina na dose esprit na nga ela za leke chwa kala muta kokoka nga azate oya komeka na kofinga ye na seke na zala teti avant bino boza na teti internet ba complexe ba journaliste internet ba complexe ngana za complexe te avana sala star avana kamana ba théâtre na sala leke chou se ba bele la kanga na YouTube na sala ba sans vie avana sana ba comédien comme ina obla je ba complexe boluka ba vie
baye babino bino oyebani boni bweko wa maboma ba journaliste wa maboma esi bo sama boma muta meka ngate wa ko meka komo na ngai yo wa ko meka komo na ko calculer na calculer mutu oyo banga ko mutu oyo banga opesa ka respect ngana ko attaquer so na attaquer ye sikoyo bomo sakana bo chibo materi nga trop na minu na munoko na vanila bino pendant 2 à 3 ans na garder silence nazali boma nazali boma naza kaleso na minga na yoka kate na detaka na éviter des problèmes ba complexé ngana complexé te ngana complexé na lenga makambute bo baby ça ba réputation bo baby ça ba réputation ma nanga belé ngana Kevin Pandaleke sur le coach benge na sala succès bo tika ko sa te na internet na mata ba vio ba jeunesse be tika ko mata te na tambola mitiko bino bo tika ko tambola na ngote na simba ba mbongo bino bo simba te na tamu na za ba téléphone na chef na za na pala kitoko ba jeunesse bo za na ngote o reva bo ko maloko anga bino tout munta ko longola te bino tout ba complexé nga muta ko combattre nga na internet na niveau te na call je suis responsable na ko sala émission na ko sala délit na ko sala buzz na ko stalama na ko sala télé réalité na ko talema na ko sala ni na ko talema maboma na bino ba complexé nga na complexé le ko bino te nga za Kevin Pandaleke chu mutu sa garçon sa na internet arriva comme le ko nga mutu sa lo ka ai ba internet na style na nga naza bana baleke chu baleke chi balaka chi bango bino so bima na jinage na nga wa bana nga bino tout na sala kati bolanda bino ngo sabe mission bakati na sala ba vérité bolanda na sabe ba télé choc bolanda na comment ba comédie bolanda bolingo bo bomanga partout bolanda kalanda nga boni bweko nga naza Kevin na koma naza niveau ya batute ngata zozo moko li yanzi moko yo finga na minto na calculer oh yo bangaka ko muto banga aza tata na bino mama na bino ya na bino to so muto yo bangaka siko so za mama na yo to tata na yo nga tata na ko satake na ye ko siko po bangisa na yo ozo muna yo grave c'est ça ngana na sentiment pour yo die na komba le kechu ngam na ndoza ba vefa mama wana obatine na komona nga basuma bloka ya nini ya doré zate ekipate onde ou bien kitoko ba mari bala taper bala taper ça bala taper mais ça moi disons moi moyenne eza monke moi moyen muke monte ediembe muke bien équipé na moteza no leze bongo bongo yeba ke ediembe kitoko boy pia 4000 francs boya sombelinga te changer na luka mote ya normal ya simba bo normal ndeni ya siko ta normal ya doré zate kanga mo muke ezaka boy est-ce que son on est oui 5 c'est oui personne bota oza ba complexé nga nazaka nga complexité naza Kevin Pandaleke tu rêve ba garçon na bomo ba mote belé na kipasu batuté bino mo ko meka ngai nga ba meka nga te naza mbuma mabe na leki naza impoli ko le kabino nyonso naza impoli ko le kabino nyonso ba complexé bibanga banga boya kishwa bosi belemati ebele ba chaîne ebele ya kiwana boto mona na biso te bo mona na te pourquoi ya musana bino ngana benga coquette dimanche na tongo na benga makoko lobi na sala ya samedi ba benga pona émission lobi nini leke tu vas-y kende boni bweko boko bani bomo ko diemela ba actualité ba atete bimi po ba fio ko maboma na bino nyama ba kizengi ba complexé ko revo mo ko angati bo bino ntu bo revo mo ko angati bo ko nanga ngana niveau na bino nga tunga kuta bona viba bino kuta na bango nyama na bino nyama ba complexé
tala iPhone 12 bo riva bo zongo mkoni kele cha su mutra bo kiba kimbala ka bo so mituka le cha su ndawo ne bo si bo kima bo so ndawo ndawo ngaya ndawo mona bino vina ngaya fina bino nga ko li famille pauvreté nga na pauvreté bo vivre famille na ko na lemba bana lemba bayebi grand-mère nga ko li sanga bien na ko la kitoko na ko la bien tina courage na sa maram na nga boni boyeko alinga ka bêtise na vie na ngati na calculer ka peso ba yuma te pembe na nga o yuma na calculer te na finga muto alekio siko o finga nga na finga muto ya banga kana loka tata na eto mama na eto ya na eto sponsor na ye muto moka o ya mona grave nga na luki esiko ba complexe na binoti nga calculer binota dossier c'est normal na journaliste na ça la vie na nga non ça vie n'a comme no problème là ça oyo c'est oyo pe bozo nga onde